Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ma Référence TV. Lelo na yeli biso lolenge na tumbaka mbisi na ngai ya tilapia. Na bozomona ndenge na sukoli yango na kati eza propre, très bien, na sukoli bien. Et puis pour l'assaisonnement na osalela ndembi, toza na citron, bitungulu, ginger, tangawizi. Na osalela kibi ya crevette. Et puis na otia mungwa na poivron noir. Wana na obana na kotia ba mbisi na biso kotia yango bapota comme ça mpona ekota assaisonnement nango malamu. Na nazosala pota na mbisi na biso kotia yango banzela mpona assaisonnement. Ok, nasuka maboko mpona kosuka maboko na mbeli na biso. Nazwi mbisi na nga na tie à côté lisani oyo na tie pembeni. Nalingi na meka korape kibe maja crevette oyo ezalaka makasi na maboko na okokaka kofina yango te. Nazwi kibe maji na nga ya crevette. Ok, kibe crevette na biso yango oyo ekomi boye. Nakozwa munga kaka mokie, nakozwa munga mokie na mpona sangisa yango. Epuis nazwi black pepper na biso oyo. Nasangisi yango boye esika moko. Nakozwa yango naotia na mbisi siko atanda mpona kende konika ba épices na biso ya mokie etikali. Avant na banda kokotisa maboko na obana na kotia yango nanu boye ekolo boye tina kati. Nazeki mosusu après nazwi sikoyo bango kokotisa yango malamu na maboko, pakola yango malamu ekota mungwa ntina kati ntina motu. Pakola mbisi pele malamu amakoti na kati. Après ntango esali boye nakozwa mbisi na ngai na finiki na tia yango à côté. Nazwi papa ya lignon
na finiki mbisi na ngai mpona tianga kote na nika sikoyo basizoni nango na kosalela. Nakesi koyo konika na onika ai, tangawisi, litungulu ndembi epi na kofina pe citron na kati ya soki enika na fini citron na kati. Voilà. Ba ingrédients oyo naniki yango oyo na bakisi na kati ozomona oyo natie muscade. Après na kozwa lutu moko ya moutarde. Na kozwa lutu moko ya moutarde na ko ajouter na kati. Toza na Dijon okino salanga na salika ya normal. J'ai une paprika. Après, je vais balolango na sauce kamoko. Na tozana ndembi, litungulu, ai, tangawisi, na bakisi paprika, na muscade, na moutarde. Après, on joue huile mukie na kobakisa na kati. Po eza mbisi ya kotumba. Ka mukie. Mélange na biso ebimi couleur on. Na kozwa yango na otia na mbisi mpona kovandisa yango ata 2 heures ou 3 heures mpona otumba. Na otumba yango na makala libanda na moni libanda mo ezali na otumba yango libanda na makala. Ko awa na ozwa mélange nanga oyo nanikaki tangawisi, litungulu, ginger, ai, na finaki na citron na kotia na kati ya mbisi na biso. Na kobanda kotia yango na kati liboso. Na osimba maboko mpona asala mélange malamu. Mais eza ya bagon. Pakuli mbisi nanga bien tina motu. Kokotia na banzela oyo totiaki mbisi. Kotia malamu malamu. Nazo pakola mbisi na biso baingrédient na tonikaki. Ok, voilà. Sikoyo na kotika mbisi na biso evanda boya ata pendant 2 heures ou 3 heures du temps. Na kotia yango na kofinga yango aluminium et puis na kotia yango na frigo epema moke. Mbisi na biso evandi pendant 3 heures du temps. Sikoyo natie mpona kende kotumba yango libanda na makala. Na olasala pene yondo tumbama na makala. Mbisi na biso nde bozomona ezotumbama nango na makala. En attendant na ozonga na kati mpona asala sauce ya matungulu. Wana mbisi na biso ezobela na moto kuna na osala sauce na biso oyo tokotia na mbisi. Toza na besoin litungulu, na kati litungulu, na kati ya rondelle na poivron vert. Et puis na ochango mushroom, na ochango mayebo oyo. Naza na ya fresh te, na osalaka oya ya boye, oya linzanza. Na
na saela natie huile mokie na moto il est temps échauffé pour la sauce na biso sikoyo na otia matungulu na biso na poivron vert na mafuta na moni mafuta esi moto soko omoni matungulu na yo ekomi kolemba nauti kolongola mushroom mayibo na biso na linzanza nasukoli yango malamu sikoyo naosangisa na sauce na biso osangisa eopesa boye après nazwa ai oyo eza ai purée garlic nabakisi na kati po eza mbisi bongana na ai okitisa moto na se moke na finka yango pendant 5 minutes natala mbisi na biso libanda sikoyo namoni mayibo na biso elembi poivron mpe elembi matungulu elembi kokanga sikoyo moto natala mbisi libanda mbisi na biso ebeli yango oyo touti kolongola yango libanda na makala na otia sikoyo na sani mpona présenter bino yango mbisi na biso yango oyo tolongoli na etumbeli yango epanzani te sikoyo na otia sauce mpona alakisa bino ndenge ekosukela ok voilà tokomi na suka tilapia na biso yango ebeli totie pe na sani okolia yango na semoule na makemba na kwanga seno kaka ndenge okosepela merci na nde bozali na biso na ebandeli pe bokomi na biso na suka soki osepeli na video aime kobosana te kopartage na bandeko mosusu pe kosabone na chaîne na biso ma référence tv merci beaucoup à la prochaine.